pour prendre les ordres auprès du roi des rois. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Moi bandeko bana papa mbote na bino esikani subino bozwami euti na kati ya télévision na bino ya France wabingira Teleki France na plateau ya émission Nkamba Centre Univers, émission spécialisée si papa Simon Kimbangu. Batata ba mama bandeko makambu yango ekomi ndenge mususu. Toza na période où tobengi ya centenaire o papa Simon Kimbangu kiangani alingaki ete mokolo mwa lelo na tango oyoyo tomea kolakisa monene ya kombo na ye yangwana na milulu ya centenaire mingi elobami mingi salami depuis le 6 avril. Nena tina yango batata ba mama nazali awa na ndeko na biso papa Tony Dengenda na tina mususu te tomeka kolakisa mai o ezali kosalema eza na tina nini eloko ni tokozwa eloko nini tokobwaka yangwana tocheli bino nano na munangonga oyoyo discours ya président oya biso ya mboka son excellence Chilombo Papa Tshisekedi Antoine.
des 2021, 100 ans. Et c'est revenu sur le terre. Il se met au Saint-Guinée là, à Fongola. Tout ça en direct. Nakata Nzambe, Nabango Nyonso, Kambalelo et Salama, Tata Mokonzi à Fongola. Misé, tout ça en direct. Tout ça comme papa, on était mis aujourd'hui. Mundele akukoma mutu mwindu akukoma mundele pona nzoto te pona misala oyokiela Yesu ko tuzuyede yiwana ne mukonzi na biso yende zotamusa FDC Fati Beton et on va na esengelite tozala na esengo témoin ya moto azali nani ye témoin azali ya moto ya nzambe azali nani ye yango esalami boye tozala sur ke mapamboli tozwi yango Papa Simon Kimba Kiangan, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril
1921. La République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Yanayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps, du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teichville, Mbazangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Élisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquait qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Batata ba mama tolandi discours na ye.
nde yango biso tofandi bandeko na bino tolobi ete eloko nini papa Tony, bonjour. Bonjour papa. Oyoki makambo oyo elobami kuna. Si nalandi na bokebi nyonso de papa président de la République. Nalandi na bokebi nyonso alobi na kati. Likambo nini okangi penza o penza batu oyo bango fo bakotela penza biso nyonso tokolanda. Oui, na makambo nyonso alobi eza bien, mais eloko oyo interessinga plus ezali ndenge asengi epai ya bakunzi ya chambre ya Sénat, chambre haute, babenga ngo chambre haute na chambre basse. Voilà, exactement. Asengi na bango bakotala na lombango ndenge ye moko alobeli likambo oyo ya date le 6 avril atina ete bakomisa ngo journée moko chômé et payé. Ils ont likambo munene yango et attirer plus attention na yango. Et ça peut-être ndengo na papa nanga attirer ka attention na yote yanga ipe. Mais c'est quoi bande comme susu biso bakimbangi c'est peut-être comprendre. Oyebi pas to zanga na mokili oyo. Biso bakimbangi c'est po balanda biso po bazwa biso mutu musumba musoza na retard za na sambetu. Mutu mususu a pongizo kosila. Mutu mususu miso za ezali ko fongama. Batu wana zo tuwana na bete po bazali bakozwa likambo ndenge moko te. Yango wana esengeli biso to kolekisa bango le 6 avril wana makamuni ne salemaki na kimbangi c'est po bango pe ba meka kozo oh papa Tshisekedi soka alobi wana likamuni ne zalaki wana yo bongoli yango ndenge ne. Oui, effectivement batu mingi ya libanda date le 6 avril ba yebi yango te. Moni mengai na côte boyi kokota na aspect ya date le 6 avril na niveau spirituel, na niveau moko international. Parce que soto kochi wana eko benga ba connaisseur ba yami to benga papa Maka Yambango. Ouais, yamba. Na papa Adrien expliquer biso date le 6 avril. Botela ba kuna bazali. Donc pour le 6 avril les ali date moko munene. Na ba o ba yebite le 6 avril ezali mukolo oyo yo papa Simo Kimbangu Kimbangu abandaki ministère na yi. Cela veut dire les 5 ayebisi mwasi na yeke lobi na tongo mwasi na mama Mwilu. Na tongo lokolo yo ndimeki charge wana na tongo yo muto kobeta ngonga. Et le 6 avril papa Simo Kimbangu abandi ni na ye yango kende ko opérer miracle liboso kuna na ngombe Kinsuka ipa président la kisi yango bien alobi yango bien. Alobi yango ni regutu ayebi histoire ngo très bien na moni ni ça ya. Na niveau na yesu ko yebi yango te mobulu. Mais voilà, et c'est pas singa ndinga miki ko détailler histoire wana. Alors yango na ko yebi na pona mona ki na ba réseau kaka. Na ba journaux miso ba comique balobi que non le 6 avril ali date mort ya papa Simo Kimbangu. Te eza mort date mort ya papa Simo Kimbangu. Te papa Simo Kimbangu c'est ça la transfiguration na yé pour ça qui transfiguration na yé le 12 octobre ndé. Le 6 avril ndé zali debi ya ministère na yé. Po mingi bato libana baloba ke papa Simo Kimbangu atonga asalaka église te. Bazan erreur. La qui c'est bon. Mais oui, bazan erreur parce que na kokende na exemple moko simple oye moko asalaki o peut-être ba éviter. Pourtant on va dire opérer miracle na yi. Protestant ba yaki. Oh. Ba ko vérifier si réellement le miracle wana ezalaki ya solo to ya lokuta. Ouais. Papa Simo Kimbangu azola musabatu batu bakoka bazako telema babi ah. Siko yo Kimbangu makambo tozo sala oyo c'est que okomi na bula ko sala l'église. Mais yo ko sala l'église. Mbongo yo ko sala l'église. Donc c'est pour dire na bato balobaka ke papa Simo Kimbangu a sala l'église te boza à côté. Faut bozonga na nzela. Papa Simo Kimbangu alobaki yango. Alobi mais oui ngala ko sala église na ngai mbongo na ngai ezali nini batu na ngai. Yango moni full oyo papa président Tshisekedi amona ki na kamba mais il est lié amona jamais mais o makambo susu sala ma bon aye pambate bango ba ya pambate yango na pona ko chapeauter place wana o lobeli ke papa Simo Kimbangu batu balobaka a sala a tika lingomba te mais non tout la ligne na discours ya président a concentré l'impact ngo a lobby était papa Simo Kimbangu a annoncer un évangile nouveau.
évangile ya sika autre oyo ezalaki nde oyo ezalaki na oyo ya ye eza ndenge wana te alobi azwi makambo oyo ya bible abongoli yango asali yango na ndenge na biso. Voilà. Président a souligné mon importance ya message oyo toza nango yango nomoni ke ntango a lancé likambo ya date ya 6 avril mutuko alandi discours ya papa président abana kotuna kaka wana elakisi nini c'est bien étudié, c'est bien agencé yango wana mpona kobakisa susu papa Simoki Mbangu yebike na 1921 ntango bandi mosala na ye banzembo ezalaki te. Voilà. Yo moko yebi yango ke atindi bato na vula kuna na nini alobi ete maintenant botindela biso banzembo bato baboyaki yango wana nde nzembo na église na biso kotali yo moko yebi yokolobi ndenge ezali nzembo parce que yango wana amoni eloko mosusu nango kobakisa papa Peggy ezali nini kaka bato libanda ntango papa Simoki Mbangu alobaki ke nzembo tolobaka makanda ekokutana na kati ya nkamba donc bekolo ekokutana tambula makanda manza ntango bekolo ebele ekokutana na kati ya nkamba elingi koloba nini mpona bango bakomprendre yango ndenge nini. Donc papa Simoki Mbangu déjà alakisaki esika nini ekozalela ndenge nini makambo ekokendeli. Donc eza date moko biso même bacongolais il faut donc profiter na likambo wana et puis eloko moko soki nakoépingle papa Peggy na kati ya lingomba na biso hasard ezalaka te azomona hasard ezalaka te na ndenge hasard likambo nyonso esalamaka ezalaka déjà prédestiné. Exactement. Na mabongisi na ye papa Simoki Mbangu eyebanaki ke ntango mabongisa nzambe eyebanaki ke papa Félix akoya ye moto akoinaugure musée puisque musée déjà elobama eloko moko elobama naka azomona ye moto akoya koinaugure et puis na moment wana ako-officialiser date le 6 avril tozoke malembe ya papa Peggy tozokende malembe ah oui biso bakimbaki tozelaka voilà on dirait moi porte moi bandi kofonga oui malembe tozokende parce que ce qu'on remarqué au miko tala kaka la réseau tozotala ndenge politique ezotambola mokili ndenge ezotambola kaka yango moko même na Kinshasa partout comme sikoyo papa Simoki Mbangu komoloba na mutu nyonso pendant meki ko parcourir na YouTube lelo ba chaîne nyonso ya internet bango nyonso wa Kinshasa bazo commenter ka sur voyage à papa na Nkamba et voyage à papa président na Nkamba. Donc c'est très important. Donc c'est l'impact donc biso bakimbangiste eloko wana il faut message à papa tu sais que il faut tout s'approprier na yango. Exactement, c'est le terme. Et comme combat na biso de Nicolo yango photo to pousser yango mais kaka ndenge wana te même na mabondeli parce que et comme la guerre a commencé, la guerre est ouverte, hein? Donc mon n'a pas olinga contrecarrer en mais biso photos à mailler même dans ma bonne délit na biso di kamwana eko kosalama parce que ngai pas plus tard hier na moni avocat moko boye à Kinshasa et non plutôt député à Kinshasa a sali sondage moko très bien a sali sondage pour na rotuna li kamwana pour ou contre demande du président de la République. Ngai na participé au sondage wana na komaki na komi kombo na ngama mutu na participé sur internet na Facebook na komi pour mais na tali déjà ba nombre ba participants 84%. Bandimi yango. Très bien. 84 contrairement balaki contre balaki 16%. Donc tout s'approprier les Cambouana et ça c'est très important et bénéfique pour Nabiso. Non, on a le baboué. Le départ et Makamouni surtout est bénéfique pour Nabiso ba peuple congolais parce que démarche au président a sali na makambo o ya lobby na bandi a lakisi importance le 6 avril. Donc pas Nabiso le 6 avril ezali e bandeli ya makambo ne mususu. Ya wana monike ne papa Tony a lobby tout s'approprier nango tout ça la ba investigation. Nous surtout tout le bango na esika haute. C'est vrai qu'avec le temps tout banda ko épingler makambo belé pour na été et permettre que sikani surtout batu bazali o bazala ki na moi d'août bazali na retard ba mekako kolanda parce que dans une société il y a ce qu'on appelle des élites ba élite bazali wana pona ba laksanzela na batu oyo bazali ki na sima et surtout ba kimbangi c'est rôle na biso tout monde a on est ya maseki mais tant to landi papa Tshisekedi a la ki surtout na epingle po moko boy susu mba musu batu balobaka o
papa Simon Kimbangu Bible tel était nkolo yesu ayebi ete mais surtout landi na discours ya papa Tshisekedi a étudié en bien à lobby il a réalisé ce qui est dans la Bible à Tchango na niveau moko oya biso. Donc pour moi était bateau balobake papa Simon Kimbangu boke no contredire peut-être président mais non mais au moins le problème ezali wana ezali nanga question ya na rôle baka intelligence te mais question conscience sous ya bato ozomona po bato mingi o mona ka balobaka makambo wana au moins culturellement azali ata na base te azata na connaissance te to a sala jamais approche moko ko yeba mais Kimbangu c'est qui Kimbangu asali ya mutu na sala ba démarche moko de ayoki kaka eloko wana natali même journal moko na France Info a combien ngo ba tu ba information moko faussée pour na bango ba sali approche ya président Tshisekedi na ba Kimbangu na genre moko makambo na lobi ba genre moko électoral approcher bango non. Donc journaliste wana va à côté non ba longo na bilo à côté donc bateau va ça la recherche bateau va que tout na ganeti au lieu que tout na makamona aza na France au lieu que ba Kimbangu ça tout na bango a okenet na ambassade ya RDC ke otuna alors que soki na ambassade de RDC mutu mota Kimbangu c'est kuna zati connaissance spéciale rien buka yo mutu donc on suis sur retard mais voilà alors que hier a ko approcher ba Kimbangu bazali belé pour ko mona ba Kimbangu na France na Paris par exemple baza et si quand nous sommes na bango donc c'est ngeli na bato ndenge wana il faut avant koma likamuna yo il faut oyeba na mutu wana ya wanga on a reproché ami ba journaliste ba journaliste mingi ba la tendance so lingo ça la émission na mutu mo lingo ba un sujet donné yo muto ko invité yo mo au départ ça la recherche t'aimes yo ça la comparaison ouais au sali recherche na yo yebi mutu wana oya ko lobela azan nani azalaki nini boye nini zala na information parce que yo l'excellent mutu na média comme le balo c'est pas bon. Donc au moins une démarche il y a président de la République ou à Sali biso ba Kimbangu c'est photo tout s'approprier nango. C'est très très important. C'est très très important. Si vous le pour la bandeko ya Sénat ba député parce que papa tu sais qu'il dit le président de la République c'est quelqu'un qui est instruit ali ko sala makambo na bilité parce qu'il a les droits azan a droit d'écrire monsieur Zali que a ko le kana yango mais après si na moni on dirait passe moko ya bolingo oli kambonga mona zongo na pesi bino passe yo le bilan on ndenge na ndenge omoni papa Peggy le camp président lobby a tindi et pas ya Sénat na parlement donc na chambre na haute na chambre basse na chambre haute ba ko tala problème wana mais ce qui totali na constitution ya mboka na biso hein na constitution ya mboka na biso article moko ezali bon nazali juriste était mais par curiosité hein par curiosité totanga me ba livre ko yeba constitution mboka ngo ba nini article moko ezali article na code de travail article 123 le code de travail article 123 il y a un lobby que président de la République a fixé par un décret hein, à cette proposition et pas un ministre du travail. Il est président de la République a ça la proposition et pas un ministre du travail. Ministre du travail et prévoyance sociale il a ça la décret pour yem ta ligne d'attribution wana. Ministre du travail il soit kozonga et pas il y a conseil national il y a travail. A ko réunir na bango ba ko solo là simandé ministre a ko ça la arrêté. Au moins a ko ça la arrêté. Président de la République des marches aux ala juste kaka. A ko instruire ministre ya travail. Ministre du travail ko zonga na conseil national de travail parce que ba ko ba lui madame que journée chômée et payée. Donc zo tala kamabo sala ya batu. Donc, président européen, c'est instruction et pas un ministre né à travail. N'engage le na code de travail. Na code de 123. Ministre né à Rozonga Siko et pas il y a le conseil national de travail à réunir bango ensemble va discuter sur batali ah to kota lango et ça ndeni ba yokani bien et
so ba pesi fait vert c'est à ce moment là ministre a ça arrêté. Donc ils ont facile en non ils ont facile ils ont pété écoute ils ont pété ils ont makambo ya chambre haute te na chambre basse ozomona ils ont chambre haute na chambre basse parce que peut-être le cas pour le gouvernement actuel les alliés démissionnaires voilà il y a un peut-être na mona tindaki na Sénat. Mais non, en tout cas non c'est pas ça donc oyebi na makambo oyo ya misala oyo munyo surtout alingaka participer au lieu que mapambo lino sur kindika pa ya yimoko président il continue pas na biso surtout bino pe kuna ba député tambo ko sala likambo epeseli bino nzela bo bukana te. Parce que non seulement Bakimbangisi mais ba Congolais bazelaka likambo wana likambo ya tata Simon Kimbangu ndenge papa Tshisekedi alakisi yete non soki biso lelo oyo tozali boye Congolais africain peuple opprimé ya lakisi yango na discours na makamso to Hollande ngo bien te siko yo likambo oyo siko oratango eza ndenge ni ça moni c'est une grande responsabilité au pays likambo boye omoni papa Peggy premier monsieur zawana Peggy le 6 avril ce que tu l'as dit dans l'histoire parce que on a battu pour expliquer bien n'est papa Marc na papa Adrien Mandombe faut pas y expliquer moi date le 6 avril papa Adrien papa Marc tu invité bino d'avance parce que le 6 avril ce que tu bien na ba calendrier wa benga calendrier grégorien calendrier romain ce qui na ba kabbaliste donc date le 6 avril ils allaient mois d'avril ils allaient début année c'est comme ça que biso Bakimbangisi topé ça attend nous bonne année le 6 avril topé ça bonne année pour na biso mvula sika et bandi bonne année donc bango bazaka na retard tant va comprendre que yepsi bango date bana Israël babima voilà donc et ça coûte même date mais date un kolo Yesu je crois à ça la premier miracle na voilà donc le 6 avril donc biso topé ça bien avant ti o moni na épinglé tout à l'heure na ebisi papa pasteur wana ninga na ebisi papa pasteur fin du monde vous arrêtez la histoire na tunebi la histoire rien ayi bien goûté ayi le black na lingala fa le ban français mais le français na ba ni fa le le dernier jour na expliquer la histoire albinanga mais makambo ngana bino papa pasteur va revoir bien ba cour na qui pastoral mais expliquer ngabi la histoire ezali to kende biso tout 3 jours ba to kei telinga ayi bien goûté ayi bien goûté mais bon ba bible ngo le mais non batata ba maman makambo ezali ya mwana batata ba maman to zabina ntango belete mais le 6 avril total en biso surtout papa Tony comme ça na le bien non kasna na zongeli sous terme na le baki liboso to s'approprier na yango to s'approprier comme ya biso kambwana donc to tika yango te to kangama nango kaka le 6 avril ba yefsek biso et comme journée fériée donc to tchauna mabondeli et puis tu participer à la conférence bah débat pour expliquer tout la conférence va débat pour expliquer tout voilà et où tu vois puis ils ont un impact ni ils ont une importance ni dans la société nous surtout wana ya mwana monique na mokili batu bazalaka toujours na mayeli na bango bazwa kango payi oyo écriture na bango ezali bana Israël soko tali bango ba Abraham ba date sur Abraham ezana mitu mayeli na bango utawana ba oba s'approprier ki na nkolo Yesu à l'occidental balanda nkolo Yesu pinda donc biso siko biso na Afrique to yeba kité mais le cas ba président ba komokota na makambango tu comment comprendre que biso mayeli na biso zali tata Simon Kimbangu yangwana le 6 avril et kozala date oyo conscience na biso surtout tango date mukolo wane ko ya makambo tata na biso zala ki boyina boy yango to bana ko yekola na ngo to sala ba investigation ndenge papa Tony a yipsi biso de façon que to s'approprier na mukolo yango ya tant de choses qu'on peut dire là-dessus, mais tu y es bien été, Mikoza Koya, tu as développé la non, biso to lancer nini, ba oyo ba moni que non, si j'ai biso to aborder proposition ya président pour la date le 6 avril. Et ça la journée mo férié chômé, ceux qui baninga musu bazana point de vue à mettre, ba koki na ngo pesa biso point de vue non, vous en a raison, tout en a tort. Oui, effectivement, vous avez raison, il faut boyer. Tout
avec considération baninga o bakolanda biso o bakolobela. Voilà quoi ni na ko lo bangwana. Mais en passant na pesi mbote mingi pa ya concert na ngai na benga ke journaliste sans cahier de charge maman Pamela Akola. Maman Pamela Akola azali mondimi na biso ya Saint-Ouen ye na benga ke journaliste sans cahier de charge. Pour ye vraiment na ba débat na ba réseau à sakana te. Et donc ye to bengi sem comme bah oui to bengi ça prochainement parce que lobby to sola kine mingi. Ya ngwana na pesi mbote sika azali courage maman na kolemba te ozana nzela solo tukolonga. Ya solo batata ba mama bauti olanda biso na mwa likanisi otozwi tokokoba na yango na ndenge mosusu mpona ete tata Molimo Santo ameka koyebana mais biso nde otosimi makambo yango tika te tolata yango tochango na mitema na biso na milimo na biso ndenge papa Tony alobi tochango na mabondeli pote réciter za la flagrant to komi na tango na ye o alobaki te tango na ye ezali to kolakisa bino pe mikolo za ko ya maine surtout esalamaki na nkamba ba difficulté parce que il faut ba reportage salema plein kamba ezalaki ndenge wana nyonso tout rateliki akobongisa ba documentaire ya ndenge mususu pona ezala commenter pona biso nyonso kuta na ben ya makambo nde to tombeli bino to pesi bino mbote mingi sikani biso bino bozali ba membre nyonso tout ya rateliki à partir ya régie programmation ya papa Costa Kitanu production papa Malongo et puis réalisateur particulier oyo babuso sabunga kanaye papa Guilen Sambu ba mambene surtout ya Nkamba Saint Univers to pesi bino mbote et puis cordon to bosaniete mama Fifi mbote na bino eskani so bino ozali ndeto sisi wana bye à la prochaine séance merci. Siège de la paix mondiale, tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois.